donc yango wana tozo ya poto la kisaka bato berere comme so bokasa to kwa na bible be to kwa na Jésus wa Roma pape waza sikona kibokonziko ye wana alobi be Adam na Eva ba existante to ya na bokoko na biso to longwa na banzila ya pamba pamba na koma na Jésus na bongwa na waniza ko bongwa na to wana ubanda Yesu kufa wapi kufango to pasteur bato bino bobenga basali na Nzambe basali masala lokuta Nzambe wapi akiza na basali mutu azo bela Nzambe na ngenga solo akoza na ba comportement oyo basali wana ya lokuta bima na wana muziki wana ya wana meme matea oyo atala lobi chaque tongo ya bondelaka abela makila nani ya Jésus ya Jesus e couvrir bana na ina nzela no so bani ba otambola bisika no so bani ba obima makila Jésus bote na bino nyoso bana na Congo bisika nyoso oyo bozwami na tango oyo na pesi bino mbote bele pe bayenge na bino bato nyoso obo mesana kolanda matea ya ko yeba kimbisa o pe koza mukona ya liboso pona koyoka ngai na pesi mbote na ndeko bisika nyoso oyo ozwami bamboka nyoso obolanda ba matea na ngai o bato babenga nga partout bisika pe boyoka ka ba matea ya ko yeba kimbisa na ba Israël na ba Egypte ko kamo ba Congolais toza partout bato babima bana Congo babima monde entier bato babenga kanga bisika mo bakomo musukutu batangela nga na yebi ko toteke vraiment ke babisika baboka wana existaka ke bana Congo baza kuna na pesi bino so bambote o nyoso bolanda matea oyo yango na lelo o toza oyo tokomi na 2014 ezali lokwa mo muketo osala bilan na bambula o to wuti surtout ya 2013 o na makambo etali kibobiso matea na nga lelo yango wana kibobiso Bible na Jésus yango na kaka babiloko elalisi peuple biloko yango ne bebisi mboka na biso parce que uta ne bandeleza ki déjà yango to kosamaki ti lelo ba makame beto omona ezotambola malamu te na mboka wana ezati na nini peuple alala pona kolanda ba religion ya bato mususu ba memela biso o ya biso mo ya mabele wana fale sala ezosala te yango na kolala o biso to lala na mabele o ya Congo ba na Afrique balala pongi ya kuela ina matea to teyama na pesi bambote na bato nyoso ba mesana kolanda ya kuela bakembisa pe na pesi molonga na ngai siro mafuta mambweni ba losako ba yenge isika wapi azali na tango na pesi combattant Goliath Black Mombele ba losako na ombuta ya solo zali vrai combattant na ndenga mokete ba losako bisiko zali na tango oyo na pesi yaya nanga pati la belle o wapa komo ko sala tango nyoso pona bumona ya ko elba kimbisa balo sako na yo bisiko za ina tango bakulu bapambola yo mbuta nanga kivunga elongo na yaya kuna na kati ndako bayenge na bino bisika nyoso bozali yaya nanga mati mbundo te yami bayenge na yo mbuta na ngai kulungu wa Makongo mbuta balosako na yo bisika bozali na tango oyo keria na matomona balosako na yo bisika wapi ozali pe bato nyoso obolanda kanga pe ba siti nyoso bolekisa ba matea nanga foma na pesi bino balosako na pesi bino bayenge na bino bisika wapi o nyoso bozali bakulu bapambola ba musala na bino bozali ko sala ya kitoko pona ko pesa bana na Kongo ba matea ya ndenge na ndenge ko monisaka bato ba biloko ya ndenge na ndenge bato bazali ko yeba te na pesi bino balosako na bino ya ko yola me matea oyo bandeko to kwa kotema na biso 2014 yango eye 2014 mbula ya sika to banzi to wuti na bambula wuti koleka ya solo bato ebele babongwani bato ebele babongwani na tina ba matea oyo bato bazali ko teya ndenge na ndenge bato ebele bazali ko mema basango da bokoko bato bazoteya matea bokoko bisika nyoso na banzela nyoso epesa mina ba radio pona ete bana Kongo bateyama na pesi bato wana nyoso bateya ka ba matea bokoko na biso yango na pesi bon ba yenge na ba bisika nyoso bazo boza tellement ebele moina tanga ba kombo nyoso ezate bato nyoso balandaka nga pe nyoso bakomelanga na banzala na ba Facebook na nga ya jini kuyalu ya kuyalu bakembisa ba yenge na bino na banzala na ba Skype ba minyoso na pesi bino balosako pe ba yenge na bino ya kuyalu bakembisa na site o babengaka ya kuyalu.com donc site zo sa malembe o nyoso arata ba matea muso yokate so beti ya kuyalu.com
nde okomona bamateya ye akuya bebele o wapita musuna otala te oyoka te matie ni na memi na kasa musu eteyamaki nango mona ba ane oto tika wana ya 2013 o lokwa nde tike komodifie bible bandeko tonto teyaka eza ya solo eza kaka pasi na mawa pamba te to bato bokota na kati ya bamoziki oyo bobengaka baeglise me wana eza baeglise na kanisa na ndenge ya français popo na biso bato tokoma kolandelaki bokoko na biso tobenga yango bamoziki oyo bokendaka eza bamoziki yango wana doki bosala te ma groupe na bino ya moziki na bino bokenda kokutanaka yango mingi omona moye batika moziki wana esika bakendaka eza te bokangami kaka na balokuta bokangami kaka na buzoba na bamatongi na bamoziki yango bokendaka me mingi na kati omona molimo nde ezobunda kesika azokende eza yango kitoko te awa yango wana te falinga na yaka me mosuni na ezotinda akontinue kaka kolandaka bamoziki wana oyo bobengi baeglise eza moziki bokenda kokutanaka pamba te bato ebele bakoma soko olongwe na yo na moziki ki amitié esi nango donc baolinga soki okipo te parce que olongwano mpa na bango donc fo mona eloko oyo bozolanda epesa bolingo te donc moninga bokutanaka nde na moziki ya paster ya kingandi mais soki alongwe na ye na église ya paster ya kingandi donc bino mpe bato ya paster wana botikeli boyini ye donc bible ezopesa bolingo te parce que eza eloko moko eya na ndenge mabe na mboka na biso na bamabele ya afrika eya na ndenge mabe yango moyebima bolingo eza te ata ozotanga yango ozokazi epeso bolingo epeso bolingo eza te na kati tolongwa na biso wana yango mateya yesu na 2014 ete toteyama na biso mingi balongwe na 2013 vraiment ya solo bato ebele babengi ko bato ebele kutu mosusu mabenganga mpenza te me toyebi yango ke mingi balongwe mingi mpena basusumuki na bango ezaka na oyo batikali nde toyuti oloba kaka po amonake nga moziki nanga so nazwi matanga basalelanga cotisation yango wana nakendaka na église wana mpo soki nakufeli baoya olalelanga na ndako yango wana me vraiment mpo na likambo etali nzambe oyo wapi bana na kongo bakoya kobelelaka bandeko aza te aza kuna ete esika bino bokendaka kuna bokendaka esika oyo Vatican sala même ata bolobaka ko biso toya na église de réveil wana eza église de réveil ete église ya bidorma ya olalisa bato pamba te ezolalisa bato bobenga yango église de réveil après catholique bofinga yango mais eza église ya catholique ya mikie donc wana l'église ya mikie oyo esala na nsima catholique pamba te Vatican moto eya na bible Vatican moto eya na yesu allez bolongwe kuna na catholique bokomo critiquer catholique malili mais bomemi bible pe bomemi jésus wapisika bozali donc elakisi bozaka na kati ya Vatican mais sans boyeba bozaka na se ya mibeko na bango mais sans boyeba yango nozomona bamakambo ebele mo échanger na bomoi na bino eza te yango toyi kotalisa berere oyo balobi fo ba modifier bible toteki na teki bamateya oyo na 2013 fo ba modifier bible ba modifier ngo koma so bakomela biso kolongola te kobakisa te mais balobi fo ba modifier ngo Vatican ezwaki décision o ayebi te o ayebi malamu mingi matondo mingi mais o ayebi te a prendre on lelo Vatican bazwaki décision il faut ba modifier bible parce que ba monaki ba makambo ebele na kati ba erreur eleke belé ba komo comprendre au moins to basalaki eloko wana po baya nango na mabele na biso bango bayebaki déjà ke baoya oniata peuple noir surtout pena bit na bango ezali même ata lelo bamindele ebele bakosama na bango mais bit na bango ezalaki baafricain donc po baniata biso pena biembe po tokota na se ya mibeko na bango na bible pe baresira na mission na bango donc yango na batiaki bamo lokola kolongola te kobakisa te ale bato pe bakoma so banolo banika ba bible lobi kolongola te kobakisa nanga makambo wana te donc baganye ale siko na moment oyo bango baye ko modifier ba bifo ba modifier bible ba changer prière ko babenga prière mère oyo catholique donc o Jésus ebisa baye ko ne bo sambela notre père qui est aussi ba bifo ba modifier ngo siko soki balobaki eza prière à Jésus prière balone bato balobaka Jésus aza nzambe siko pourquoi bo changer ngo mais bazo changer ngo ini sito bébé parce que eza na ba image ba vidéo musuto silo sala papa wa Roma
wana suna sotalisa mpona bato bolongwa kuna vraimen ya solo eza nango na bozoba tika olanda mpo moninga na bosambelaka na esika moko motiki eza te ndeko bino moko bayebisa kote mosusu nde balobaka bible yango elobi eza mbeli ya mino mibale kote mosusu ebongisi kote mosusu ebebisi ya kokwa assurance ntango ozosomba eloko na magasin omona assurance no alobisi oke biloko nyonso kitoko me na baécriture mwa mike so olandeli yango bakomi soki kaka nde ozobima obami wana mabele wana eza so charge na biso te donc nde bible esala eloba makambo kitoko mais eza na baverse mosusu eza na kati oyo soki otangi yango mpe lelo na omeki kopesa bino ndambo soki otangi yango omonaki balobi no ke eloko boye eza mabe alikote mo baketa eloko mpo moko yo okondane bango na eloko oyo omonaki ya mabe baoyebi so oyo ya malamu wana omonaki yango te donc yango wana tozoya po tolakisaka bato berere ta mosusu bokasa tokwaka na bible ebe tokwaka na jésus non mvuluzi kimbangu alobaka na bato nini ke bana Kongo bokontinue kotanga mokanda wana moyibi bakanga ke eloko oyo eza nango oyo ayeli biso donc yango wana kotangaka bible totanga yango na connaissance babiso bato tokola na molimo tokola na molimo totanga yango po tozwa mayele tokanga bango mais yo totanga yango na sans molimo nde balobaka ke makambo ya wana makambo mama na makambo oloba ayebi te fa tanga wana ndenge esprit minga na tanga wana esprit wana okangela mabiyibi makambo bayela biso mais yo mto bona leti omoni makambo azoloba fa kota na kati ya molimo po comprendre eza ba mystère yo ndi mto yebi oza mystère te oyebi yango te parce que to biso to comprendre le mystère yango eza kati na biso sans que yo yeba donc yango tozokanga bango na balokota na bango bayelaki yango ndenge prophète oyo ya mabeye na biso ya Kongo aloba bokontinue kotanga mokanda wana totika yango te mais totangaka yango moyibi bakanga te tokomokanga bango na biloko na bango bango balobi na biso balongola kolongola te kobakisa te mais batie ifo bamodifie prière ya notre père donc elakisi basalaki yango me bamoni berere ye bali bachange mpo bakocomprendre ke bato ebele bakomosusumuka yango bakomosala babiloko wana fo bachange après papa wa Roma papi soki Benoît XVI alobi il faut asala nini alongola nini oyo babengi ayebisi bato ke Adam na Eva baza ba personnalité moko exista te bandeko papa wa Roma pape oyo siko na kibokonziko ye wana alobi Adam na Eva ba exista te mais tosala ba video ezali tolobela makambo oyo avant ye papa wa Roma ya olobango pape soki pape neti so yaza Jean-Paul combien donc ye oyo aza siko na place alobi Adam na Eva ba exista te baza ba personnalité moko bango mo ba créer na bango wango mais biso si tolobela ngo déjà donc elakisi milimo bakoko na biso tant tolobaki bakoko na biso bapesa sagesse pour comprendre na moto isaka te fo bando tanga so tanga buzo ba trop donc yango na babiloko ebele yango tokomofungula miso tokomocomprendre alobi Adam na Eva bazala te mais batia bato na mitu na biso ba peuple surtout ba peuple africain kolakisa bato lokola ke Adam na Eva baza bakoko na biso ya yambo bayebisa biso bongo mais lelo bandeko totalaka ba histoire tika kokangama na babiloko ezoportele o rien talaka ba TV5 kotaka olokaka babiloko ba chaîne oyo elobaka ba histoire ya monde oyoka ba masolo ba débat ya ndenge na ndenge lekaka mais ba vérité bango bapanza yango boye omoni mondela salaka azosala film mais aolakisa lokuta ndeni babetaki na film donc yango na lelo omona ke bato mosusu baza contre bible bakomobeta vraiment solo oyo pene eza ke bazondima ke jésus azalaka na ye te mais bango bato bayela biso na mabeye na biso mais noir so bayebisi ayoki badeba bongo bato baya na kombo wana na mabeye na biso balobi ke non ezalaki nango to bato bafondaka yango mais mona noir bando défendre ote bake kofonda oneli ndeko mais bongo to bayela biso yango ti mais lelo momo ya bakomolo ba vérité pape ye moko alobi yango Pape Bernard XVI alobi Adam na Eva bazalaka te ndeko bayebisa oke Adam na Eva na bato biso basali bango banzembo mawa ndeko yembela bakoko note ya mabele ya Kongo yo yembela bato wana Adam na Eva iba histoire ya basambole bobengi bato mayelo mitu soki nini oza zoba intellectuel illettré osa nzembo Adam na Eva pambato boyi komi yeba baza bato bazalaka te ba exista te ya biso te makambo wana bakosa na bango donc bakosa beta ba masolo bakimpa vita so za bezo yeba beta ba masolo bato bakufa na mabele ya Kongo papa lobi Adam na Eva ba exista te mais bato si balobango batabokoko ba yeba histoire oyo o baloka ko yeba to yebi yango
ke Adam na Eva ba existate ali papa wana kaka alobi lisusu ke lifelo ezati lifelo o balobaka ke o nzambe asalaka bambuma na paradis oyoka no nzala te après balobi na biso suku ke nzambe asala so moto tata alinga bana asalela bango moto so osalika mabe aki atombi yo donc yango wana so okufi ozalaki moto ya masumu okena lifelo wana mibeko wana nyonso bayebisango kaka bana baafricain parce que bango bakwaka na babiloko wana te bango to osali mabe mamo mpo ya prison donc bapona kolakisake na lifelo soki na paradis tovivre nka awa mondele ayebi nango ndenge wana mais bino bato bolandaka bible na oyo bango bamemela bino balobi lifelo ezali mpona obangisaka bato ke so bango baye koyiba na mabele na biso soki lobo boma ye mbala moko balobi no oke lifelo ali bato bakoti malili bandeko tolongwa lifelo eza te nzambe asala place moto bato tombaka bato na ye non eloko te lifelo eza na sens nini malamu nyonso tosalaka efutamaka ana mokili mabe mpe tosalaka efutamaka awa soki osalaka mabe ata lelo ozoseka ndeko yebaka eza na mokolo moko yo ofuta mabe na yo sino te bainnocent oyo bainnocent beza bana oyo yo ozobota bayebi makambo na mabe te mais oyo ya kofuta ya omona bato mosusu aza motema mabe oyo obota oboti kizengi oyebi mpo ani fomituna mabe na yo eleki ekiti ntina bana na oyo bainnocent babimi ozomona donc yango baloba nyonso tosalaka efutama oyo obota mwana moka azotrouble na nde mwa osakana te yango wana fale yo moko moto opeye makambo wana mais mwana yo kasi mwana ndenge azosala obongo ya yebi makambo ya azosala yo mais yo moto ozosouffrir yo moto ozosouffrir mpona mabe na yo eleki ntango mosusu mabe ya oyo mwana no abotami wana eza yo te nde tolobaka ntina 3e génération ou bien 4e génération ya baparent na yo alisiko so okangami kaka na jésus na babible obanda ti obota na bato babotaka te mais siko ntango ye na bokoko obanda koloba ngai te mabe ya bato oyo basala ngai na kofuta yango te nyonso wana baverité mosusu eza ya bamaloba wana fo ya na kibokoko na yo nde oyo oyekola babiloko mosusu mpona kobengana babiloko ya mabe oyo osala te mpo oyo ofuta yango te sino te ntango oyo ozosala mabe yebaki bainosa bafutaka ntina balobaka 4e génération 3e à 4e génération ekofuta babiloko wana mosusu yango wana omoni elandaka nyonso wana mpo nini biloko bayelaka biso tobima na biso nzambe asala lifelo te totika tosalaka malamu epolaka te malamu ata lelo mona mokomiso esengo ekoteli yo na bomoi na yo mpo ani malamu nde bani kofuta bato mosusu tomona aza vivaka na nini akenda kofa moka mamo bato moko baye kosunga bana ni tala bakomi bazwi bomengo ntango mosusu yo mpo oza mwana moko ya bato moko lelo vino ezalaka bie mpona malamu baparano basalaka yango yo ozomona ke eloko nyonso osalaka na vino emarchaka kitoko yango na bandeko papa wa Roma ati alobi makambo ebele na 2013 mosusu wana pape Bernard soki 16 soki ye Bernard 16 oyo wana awute kotika adémissionnaka mosala wana ezali ntango mosusu ndimi yango efo kufa nango pape Jean Paul II toyeba komi kotanga soi mais balobi na ye okozala wana ti okokufa parce que baprétara serment okufa na mabena okufa na souffrance wana mais pape oyo aza mayele to pape wana oyo azalaki elongi lokola mwa mwasi auti oleka autobima avant oyo aza akota ye aza mayele to ye amoni mpena alobi makambo akutanaki nango akangi 400 banani basango baviolaka bana mike donc azomona makambo moko akokomprendre nango te bandeko bavérité yo lela otala n'importe quoi olinga kokomprendre te makambo ezoleka na monde oyo bavérité lo oni akimela donc soki apekisi balobi banda makambo yango ezelaka boye donc babimaka na bana bato ya mike yo omonaka ndeti oyo éducation mwana fo mwana ketanga na ekole catholique bana ebele baza violé par bato wana oyo baza liboso na bango mais moi yebi so parent eza te aotikoka parce que oza fana te ema ya bamakambo wana so bayebi so oloba sans effet bana ebele bakufaka na makambo na bango na kati donc papa wana amona ye babiloko ebele balokute ebele amonaki alobi non c'est trop akokaki te akrakaki yango wana bakoselaki ye mwa likambo oyo boye po abima nde na bamakambo wana yo ndeko kangami kaka ya solo wana mpoka na moziki nokendaka mpona baninga oyo bosalama eza na bato ebele basi bakomprendre bahistoire oyo batiki yango tika na yo wana so azokomprendre te yo longwa na yo kei na yo benga na yo bato oyo mundi bazokomprendre yo makambo yo oza nango bosolola so bawana basuti yo mpe luka bato mosusu oyo bazali bato ebele lelo bavandi basi bakomprendre balokuta oyo
yango na leba ndeko to talisa ba makambo to leka na 2013 pour mbadeli to koti na 2014 boy babi liboso okima mba onsa zonga sima donc oyeba ndeni ozo bandela tika buzoba longwa na buzoba eza na protection monté obeleli ba Jésus obeleli osimi ba Bible esa no yelo monté ba ko mibelo za nango oluka libalo ozwa kate oluka kimi na ndako ezo ya kate kimi na famille eloko ezate nyosto wana eloko nyesika nyozali bato ni obelela ba oyoka yo tendeko posa na biso ezali ete to longwa biso nso ba bisika bozali ya mabe to kanga na biso nso bando tala oya biso bakoko na biso na mabe na biso ya Kongo sikoyo balobi o Israël to belela Israël esalimika na 1946 liboso ezalaka so Palestine comme en 1946 c'est comme Israël 1946 ndeko kota na ba YouTube ba Google au total la vérité Israël en 1946 mais Congo déjà exista Congo banda déjà bana mukili banda mabilo wana ezaka na mais mboka mo mukili salamika nso kalate awa mais yango na siko yo zo kwa na mutema na yoke mutu somo na porta chama ina koma Israël akanzi sata okota te mboka pamba eza elote tala bitumba na mboka na kuti ba bombi pamba mboka ezanga ngweza eloko te ali yozo kumisa mboka na olio kumisa mboka no mabe na oya Kongo eza mawa mingi bandeko eza mawa o Yesu asanzambi Yesu asanzambi tende kolonga na buzoba yango lelo yako yalo bakimbisa azana ba verset biblique o nini na mimaki pona kabula na bino poto loko na biso ba bisika wana tozali ba verset biblique ezebele na Facebook toko panza ngo na moni mbota nga mayingi apanzi déjà mususu batu botala ba verset biblique botala ba lokuta o ezali wana na Matthieu 27:57 balobi Joseph ayaki kozwa Yesu akende kozwa Yesu wapi to bakangaka Yesu ko bakangi Yesu bati na croix ndito bandi ba betaka ye banika ye makofi banika ye bankuba batobola ba makila muto nzamba tinzi jamais nzamba kotina muto za pete na nzoto boy nzamba so atinzio apeso nzoto ni bende apeso makasi mo ba ninga banika likofi bobo muto ngani nika likofi mamu yimo bandi okapasi batu msuto mona akuta batina na boyepa nzambe te maza so meko nike likofi oyoki pasi ko nike bende boyo batindo panzambe babeto ka likofi mamu bukani batoboli kama moto boki batinda ete lokuta basambole makamba lokuta siko babita tani azaki menuisier azaki pauvre Joseph azaka pauvre menuiserie soki nani motata na Jésus mais na verset oyo na lobi na bino na Matthieu 27:57 balobi tango batsaki Jésus na croix babuka ye makolo bandeko eza mulai na kanisa to bando yaka verset poka na kata na mukuse tanga verset oyo Matthieu 27:57 Joseph a geno récupérer moi niska babukela ka ye makolo moi na Jésus Joseph a geno récupérer babi Joseph ango azaki riche na ndenga mukete na mboka na ibana po azaka riche mais poni bobete biso solo kazaki mutapasi menuisier soki azo saba kiti akeno récupérer Jésus bolanda na Lévitique 21:23 Lévitique na kati ona bakomi nzambe nde tolobaka bamisusu tolobi nzambe ya Bible die ko aza incapable asa na makambo ya mabe wakanisi ke ya kuyala akwaka na nzambe te non ya kuyala kwa na nzambe te mais ba force mayelo e utapa nani pa nzambe die ndete kana kwaka na die te die wana amutabaki diba trop die te biso mabe na biso ifo nzambi pongo to lendo na mabe na biso bana Kongo bana Afrique nzambi yi wana foto bela radie ya babindele ya bango na Lévitique 21:23 balobi na biso ke bato nyonso babota bana ba défaut ndeko botanga ba verset bato nyonso babota bana défaut nzambe abane ko considérer bango te donc ineti ke bato wana nyonso abota ma yo bota mwana mobo yo foti na yo te mwana bota mi na défaut mais balobi mwana wana ko ana valeur te na miso ya nzambe donc nzambe abaki bato wana nyonso baza atina te ba okota kuto lola te soit disant lola
ba okota ngote bato nyonso babotama na ba défaut o zana lisu moko tenga mayo o zana liboko ebuka na yo o likolo simba kanzete o soki ozana ene défaut nyonso yo botama nango na Lévitique 21 verset 23 balobi o mona lola te nzambe mutalobi na kati ya Lévitique do die mutalobi bomona ba makambo po bososola ke Bible wana yana makambo pili ya mabe ke eza sacré. Na Matthieu 15 24 à 26 wapi siko balobi na biso ke Jésus ayaki pona ba congolais te. Jésus ye moka lobi ayaki pona ba congolais te. Alobi ya kaka juste pona ba brebis perdu d'Israël. Kuna balobi yango na Matthieu 15 24 à 26 abi na yaka juste pona ba brebis perdu d'Israël. A prononcer bien pona yangwana mission na yela ki yangwana. Allez, bozuye botie na Congo. Et ça normalité que zo moto yaki na mission mosusu yo longoli na mission bokete mo sala bien te. Yo batino na Afghanistan guerre eza kunyo lobi otenga no kenanga na Éthiopie. Mais non, obi batino na Éthiopie yo bi kenanga no kenanga na Afghanistan. Mais yo Éthiopie batino kana ba mwata musu 10 nduki po yebi ke kuna kuto bat bakufa na ba omeki ka obomi. Mais ce que yo lobi te na changer na ngana kenanga na nini na Afghanistan. Mais bon na minute pour musa no mission no sa ngo kitoko te batini na Israël mboka mo Israël na 1946 ya lobi non ba de ba Congo ba bité biso to na biso na mboka munelo kwa Congo Israël kota soki 30 fois mboka munelo kwa Congo bu ba keno biso na bino ye ya lobi kinga ngana yeka pona ba brebis perdu ba to ba bunga na kati ya Israël na talisa ba mayeli mais biso ba Congolais ba lobi non yaka no na Congo ba kutu batongo kutu bazaki mokie ba yeli ba ba boyi na bango ba bitoli na biso yote ba benga na Jésus ba nika ba nkuba ali ba Congolais ba lobi ba boyaki na ba yebise to zone biso kasi yango to yamba yango na to yamba biyamba souffrance to komo lela to komo condamner na ba to ko condamner te ali biyamba boyamba mutu mwaza kati. Deutéronome 32 7 à 8 balobi na kati ya Bible batu bana banzambe na bango bandeko batu bobelela ya bino batu bazana banzambe na bango so balobi boye lobi ebele ilakisi batu bobela banzambe na bino iloko ni bobela banzambe bata Israël banzambe batu ya ba Italien ya Vatican izama kama na biso Bible eza ya bango bandi buso barabi bazana ba Coran na bango so bani ba indie bazaso na ba Torah soki biloko ni biso na ba na Afrique tout na biso na ba biloko ate parce que ba koko na so banolo na bakingana so ba benga ngo nini ba terme moko boyi ba yebaka nini ya koloba ta muso alobino musapi moko esukula elongité ba yebaka biso ba na Afrique ba africain ba yele ekota biso na mito na biso oloba bozo tanga note okotangisa bato pena okotangisa ta combien de personnes wana tina to iso bimaka na kati no mayele wana obalobake nzambiko asopaka ngoka na Afrique donc tina biloko akolia tina biloko akovivre tina ba mayele na moto noir mayele so moni ba grand rechercheur oya monde basala ba ka noir moko mutamona ka iloko boye pamba te mayele oyo bataka biso na mona moto yo balobai ke batuna batu bana banzambe na biso to boyi to lobi non to nika nzambe o ba Italien ba mimi na Vatican biso beto zona biso yi yango na to ba passe ezali Deutéronome 32 7 à 8 batuna batu bazana banzambe na baonde ko sosola ya biso eza wapi ya biso eza nani ba européen bazana Bible soki ba arabi bazana ba arabe baza soki na Coran ba indien bazana Torah biso eza nini ya biso eza ya bango te donc biso foto yeba lo lenge ni ba koko na biso ba bale ko salela na 1 Corinthiens 15 8 à 19 bande kubola na kitoko na 1 Corinthiens 15 18 à 19 tanga kutoka 18 à pamba so moni po kenimo musiko continue na 19 kuna balobi nini mutu oyo akufi na Yesu azaya kubunga ndeko bakomi yango na kati tondo babolamuka na bino longwa na Jésus mutu akufi na Jésus azaya kubunga bisiko so kino azaya kubunga oza perdi
bakomi na kati ya Bible bandeko tanga yango o ba verset bozwaka te ba verset yango 1 Corinthiens 15 18 à 19 moto akufi na Jésus mawa to unga peda Jésus asalelanga mawa ndeko tika na yo tika 2014 loba pe na bimi na babiloko wana buzoba isa buzoba biso to vivre eti libanda Yesu kufa pi kufa ngo to vivre to za bien to akitoko to bien ba santé pepele to na biso bien kimi ezali me yoza kuna ndeko lamuka tala 1 Corinthiens lobi kana kati ya Bible wana o ba lobile o sacré o ba passer ba osimba mpo ba kosa bino ba passer ba osama be mbuka na so izobe ba Congo ba pasteur ba to bino bobenga basali na Nzambe basali masali ya lokuta Nzambe wapi akeza na basali moto azobela Nzambe na ndenga solo akoza na ba comportement oyo basali wana ya lokuta ba osala ko bimaka na bana ya basi na bango mwoko na Angola abeta mwasi na ndenge moko osakana te ndeko ya pasteur mutabenga nga parti ya Angola na Luanda bato babenganga partout pour bapesa nga ba message abengi mwasi alobi abengi nga lobi nga ndeko na za pasteur na tsali solo na te yango parce que balanda kanga a partir ya Luanda Angola alobi abeta mwasi na ya buka mwasi ne maboko nini mais oyebi ke yende kwa mobali ye moko ndeko kwa pasteur amoni mabende pasteur abeti mwasi na ye mais akefunda na église bande baboyi na bako yokela ye babili kamni na ngoto oza contre pasteur na biso bo ndini bukanga na buzo babo ni wafuna misu te bo comprendre na matoyi boyoka ba pasteur bo sama bebele nyoso na poani pona ba Bible yango e koreze lobi mutono sana na Yesu azana kubunga e komami na Bible ngati botanga na Bible izawana bandeko pona osilisa na ina taisa bino lete ya mama moko na sina beta mateo na radio mama wana aza Nigerian donc Nigérien bata Nigeria mama wana yebi ba congolais ba kanisa ba baza ba pire Bible bata Nigeria ba bele la Bible ndé moko to sana te mais ndé toloba na ba fete na ba bina na ba nzembo ba 50 cents ba loka ba congolais te bazoba na fete au kebina banzembo ya ba frère en crise bato la nokuta wana kanisi netike wana kutumaka buko mususu mama wana atala lobi chaque tongo ya bondelaka abela makila nani ya Jesus e couvrir bana na ina nzela no sobani ba otambola bisika no sobani ba obima makila Jésus mais mukona la muki na tongo abeli makila Jésus boyebi bolimo ba chrétien nde bazaka nango makila na Jésus couvrir bana nga bomba bana nga bisika no soba otambola loka mabezo bango te mama wana bimia kene musala azonga nika na poka abota bana mibali mwana mobali auti classe azongi na ndako comme d'habitude mama amiyela après aliye lipa na ya tsali makama ko yeko sala apa bima libanda tanga bima libanda atala kamba moboye so mutakanela kiye bazaki na lupango na bonza juste na nzela bandako izaka olo ndako o nzela bato baoleka prince mama pe arya bis na mupanzi ali mwana obima po ya ozwa bis na ye akene de ba activité na bango bana mwana 16 ans ala kutani ya bato yo batemi ate ba osala ba discussion na bango yepe mwana pe sika nazo kezwa pe bis na ye bitumbe bimiana mamo masasi pa kapa mwana na kufa sur place mwana na kufa sur place comme ils avaient déjà 16h et passé déjà 16h30 maman na koma na ndako ni 17h presque 17h30 li solo na bandeko na obeta na sina beta na ba radio eleka awa na ba chaîne na biso awa ya ba anglais awa eleka na chaîne moko bato ba Holanda na Angleterre eleka na this morning ndina loba kaka fuko tala ba biloko iko teya yo leko ta biloko mo teya na oyo te mama na leka wana po abeta histoire oyo alobi ngai wana tona yoka lisolo oyo wana na sina longwe na Jésus ko mais na oyi bate po ani na comprendre ba makambo nyonso te ba biloko nyonso na makamba lokuta mama na banzolo balobi Jésus ngai chaque tongo na bela rayo chaque bouton va la na bela ko makila no couvrir bana ngame makila ngo ezalaki wapi mko babete mwana ngama masasi mama wana so batono oyo ka mama wana nazaki ngamo na kata ndako me mama na fala mona ngai sika nazaki na
pola na maya miso na mikotisi na komi lokwa mama wana na lela mwana wana na yebi ata yete mama na pasi ni na lati yango alobi na belelaki yo Jésus utela nga bana bisika nyonso batambola makila no ebombaka bana nga uzalaki wapi to babeta mwana masasi mama na yekota ta ngoti musala ata boy nde ba police batiaka bar na bango na bandi jaune na bango muta lekate pa bate muta kofia mama na okita na bisi na fasi ne bana na ngai boza na bango batela bango na liboso na bango na sima na bango na mopanza loboko na bango mwasi mopanza loboko na bango mobali bakomona ka bana onde ti bazaka na bato moto ne so linga meka bana okokate parce que pona bato ya mitema mabe ba mona kwa bana nisika ba otamba bazana bato ba batela bango bali babeta masasi boke na mopanzi e ozwa te babaka toyoka ba histoire ba te belo mona kaka ba beta is minduki soki 6 fois abika kaka parce que nansoto ne ekota te po ebomaye boyi bato babatela bango te bato wana kutu mingi mbona sambela na ete mais akwayaka na bancetre na ye bandeko toya na bokoko na biso tolongwa na banzela ya pamba bamemela biso 2014 yango oyo mateye yeka po toteyama mateye toteyama bandeko tolongwa na biso na buzoba wana toyeba bakoko na biso tobelela bakoko na biso tosala lolenge bakoko na biso basalaki tosambela lolenge bakoko na biso basambelaki yango yako yolayaki na mateya po toteyama na biso bandeko esengo mingi ezalaka ntango toteya boye meme toteyi 100 personnes bayoki me mibale bayoki babongwani okobongwana na koma na Jésus na bongwana wana eza kobongwana te wana okoti na buzoba moko obiko mikotisi na malchance mais ntango lobi obongwa mina ye na bakoko na nga na bongwa mina longwe na buzoba longwa na buzoba ndeko longwa wana eza ya yo te yaka na oyo ya yo yango na yaki na mateya oyo po toteyama so na mokona lelo bamakambo eza ebele baverse biblike yango wana pesi botanga yango oyo makambo aoloba yebi te mais yo oyebi makambo mais baverse yango ebe ekomami wapi na kati ya bible ekomami na kati ya bible makambo lokuta eza sacré te Adamu na Eva bayeli biso babina biso bakoko na biso yambo to croire to nzemi binyamba yamba après bayeli lo babandolo bake non baza bato ba exista te mukonza Vatican yo mubo yango bandeko mukonza Vatican ye moko mutabimisi babiloko nyonso papa wa Roma ye moko alobi ke Adamu na Eva ba exista te bakosa na bango biso aliskoyo ba chrétien boloba nini batika bato makamapamba wana makamapamba mais mutalobi o bato bakoma bato basala bible bakonto bakomi en balobi yango wana bandeko ba vérité o yango tonga totalisa makambo ni utuleka na 2013 le tokoti na 2014 bandeko longwa na muziki bima na muziki wana yango na meme mateya oyo po totema na biso na mokona lelo changer na ondeko tala na onga mosusu makambo ebeleza ya kosala na vi na yo okangami na lokuta kindumba kimoyibi kokosela bato makambo yoko balingo soko moni bato na bakangana bazana bolingo bien yoko ya kokosa likambo moko boye na kati po kabola ba oyebi ko tote ya ko ya luana atonga ko tala yo sala bosala ya ko ele biloko wana te ayebi na ete ya yeba ka bato wana pona yo moko beti lisolo ese exemple na opesa ndiko kosela ka sero wana ndiko kosela ka bato makambo nyoso wana po ani babiloko ozo kwa na ngweza ya wana te osa mutu na lokuta ba mabe wana to tika po ani okangami na biloko ya bien te bato ba memi bible ba viola ka bato ba memi bible pan justice na bango ko boma ka tiki ba memi bible pan na mabe na biso ba ko kosa bato ba gagner biso sikoto bando comprendre lokuta na bango ali yo zaka no soutenir bango longa na ko soutenir bato wana bima na baje na bango yamba bakoko na yo yamba kiboyo salela kibobiso tozonga na kibobiso e oza malamu mingi mate yango yo toteyama na biso esimona oyo yokami ateyami mawana oyo yokami akangami kana buzoba ndeka tote koloba bible oyo ezana makambo mabe ezana makambo malamu mo konda nango ezate po boloba no bongo yotanga ki ya malamu omona bongo ya mabe to tolobaki ke likambo comprenez yango te
moi connais bango ezate mais yo moko fungola miso ne kimbango aloba prophète kimbango vuluzi kimbango aloba ki bo continuer kotanga muyiri bakanga keka leloko ya yenango yango na tozo continuer kotanga esika tokanga ba vexa bo eze bele bande bokota na Facebook ya ko yalo bakembisa ou bien na Facebook ya Jini ko yalo ndebo monde ba vexa eze bele ko ezana kati ya bible yo kwaka ndebo monde ba vérité makambo ko mama na kati oyo kamawa yango na memaki ukiye no so tango yo tokote na bino na mate ya ko ya Baiza kuwana wailama Baiza kuwana wailama Bauba fobelebo Kono fekina Una balu akila Una batu Mono ya Badavia geni na ku Amerika oh Mono ya tunga Europa Mono ya nwana kindu kizaisi na oh Yadi kwa mono ndobe Bakamata bandu kuna biso Babema na Amerika Bakamata baninga na biso Bateka na mikili ya koto Ngako na sala elanga ejali na Amerika oh Ngai pena tonga Europa Ngai na bunda etumba na yebati na teo ama wana ngai moindo Unande bakote la biso Bayaka kokuta nga moindo Nazalaka nanga pe ya kokongama Bango babudeo Ngai nazali Yaman